Coucou, bonjour. Na bande konyo soko monanga Rachel, ministre de la vérité na présentaka. Émission na bino totonga Congo. Lelo na émission totonga Congo to solo la pourquoi obebanaka na batu. Pona nini ba relation na esuka kaka bien te. Pona nini yo bebanaka kaka na batu. Est-ce que ozwa temps na yo pomi tuna pona nini na bebanaka kaka na batu. Pona nini ba relation na nga esuka kaka mabe. Pona nini batu baboya kaka ngai. Est-ce que so mituna tozalaka toujours na raison? Omoni misapi mibale tango tocheboy. Hein? Mibale ezotala mutu. Omoni mutu olakisi misapi oche mibale. Oui misapi etali yo moko. Elingi koloba. Tango yo bebanaka na banda to bandaki janvier. Tokenda ta musika te. Banda to bandaki 2021. Janvier tia to komi décembre. Yo moko compter na misapi combien de bato bebani na bango. Combien de bateaux ba lobiso du soute? Combien de bateaux relation na bango na yo? Esili. Mais yo za na raison. Yo zalara toujours na raison. Yo zalara toujours victime. O participaka na bato wana ko bebana na yo te. Mutu moko te na mokili oyo azali parfaite. Et surtout mutu a bebana kaka na batu. Quelque chose ne va pas dans cette personne-là. Ezali anormal. Soko mona kango normal. Lelo na ye koyebisa oke ezali anormal. Yo na ba anenyon so zanga kotika la kozana problème na batuti. Donc okovanda na bato fenda bato ba pa obebani na bango. Attitude mabe, munoko mabe, comportement mabe. Oyebi ovanda na baninga te, ozalaka l'air mususu songi, oza munoko mabe, ofingaka mingi, ocholaka mingi, omikwaka. Ozo komikwa nde bangwandi baloba, komikwa eza donc ozo, hein? Komikwa eza donc omimonaka. Donc yokoki kozala na niveau ti ya batu wana, okoki kosolola na bango te po baza na niveau na yo te. Yaya, eza na batu mususu o tali vi na bango lobi niveau ba mene vi na bango na vi na nga esimba te. Mais jamais komona ka mutu mususu lokola azali eloko pamba. Moni mutu netinga na linga na okena bandaka batu te. So na kendaka na ndaku no mona nga na ndaku no na ya. Bien avant na to seke ngo ba pendaka na lingako. Na tambola na bandaka batu te. Na linga ocha munoko na nga na makamba batu te. Po na linga ka mutacha munoko na makamba na nga te. Naza vraiment na linga ka privacy na ngai. Vie privée na nga, j'aime protéger ça. J'aime protéger ma famille, ma mère, mes soeurs, mon frère, mon mari, mes enfants. Donc naza vraiment na linga ngo privé. Banda nazala mwana muke j'étais toujours comme ça. Nazara kote na nga moko. Natalaka na musika. So na moni kuna muto na moni mwa caractère na ya za mwa bizarre na bendani na nga na komutana na musika. Nazaka bongo. Donc nakoki ko s'associer na mutu o aza problématique te. Mutu azaka songi mutu alobaka mutu aluka ba problème mutu a créer ba problème na koka muta bongo te na koko vanda na yo te. Na kokoka te po eza ndenge na nga te. Malgré bon mona nga na sala ba vidéo na zoloba, mais naza vraiment soko kutani na ngai na yebi yo te. Naza quiet na lobaka te. Bato so bo comprendre na lobi na yo lingo ba na mesani na onde na komi koloba. Mais so na moni oza un peu bizarre, caractère là un peu bizarre ou bien molimo na nga ekutani te. Na kozala impolite mais na ndotalo na musika na kopeso bonjour mais kozala close na yo boy, na kozala close na yo te. Omoni. Donc na sens wana kokoloba ngana mutu wana tokozala close te tokokoma ba ami intime te parce que peut-être ndenge na ya azalelaka na yo esimbi te. Mais quand même otritaka lokola mutu omonaka ye mutu ndenge mutu nyonso nzamba sali. Omonaka te ke yo leki mutu. Batu musu babebanaka na batu po bamonaka ke baza mie koleka batu.
donc azomono na valeur te ayebi ko traiter bato na valeur te ayebi ko respecter baninga nyonso te donc mpo na ye mutu oyo ayebani aza important mutu ayebani te aza important te mutu aza na mbongo aza important mutu aza na mbongo te aza important te ye asolisaka kaka bana basi oyo bazalaka kitoko bana basi oyo baza ndenge ndenge ça dépend na misu no ndenge ozoloba asolisaka bango te ye alingaka kaka donc na ndenge ya mabe me ndeko na nga banda janvier ti février yo vino mobebanaka na bato oza mutu ndenge nini oza mutu ndenge nini mutu na mokili kobebana na bato nyonso te okoki mpe teke soki otangi misapino na bato obebana tala ebele ya bato ayaya eza ebele yo ozalaka kaka malamu yo ozalaka kaka malamu bango nde mutu bato mabe mitala yo moko tellement omitalaka te ozwaka misapi nolakisaka bato mosusu me bosanaka misapi 8 ezozonga epa na yo moko ntango ozoakize bato bazaka caractère bazaka yo mpe misapi ezozongisa epa na ebongo yo moko ebongo yo moko omwe misapi 8 wana ebongo yo moko ebongo yo moko ebongo yo moko tozokende fin de l'année yo kobanda 2022 na pinemi ata okesenga bango pardon te sala effort par la grâce de Dieu so tokoti 2022 qu'elle a changé caractère na ngai mais loko nini etindaka kena vanda malamu na baninga te oyebi kovanda na batu te obebanaka kaka na batu nyonso lelo batu nyonso babenda na bakoma kotala mosika ozotrouve yango normal eza mabe so mutu amoni yo bato nyonso bakomi pio so bato nyonso bazalaki esengo ntango yo okoti na esika bango nyonso kaka bakomi pio bonjour mpo balobi problématique ye wana azoya mais ozotrouve yango normal eza na bato mosusu ko obebanaka na bato oza na problème spirituel oza na besoin babondela mpono oza na besoin koluka mosala nzambe oloba ngai nayebaka te nabebanaka kaka na bato nakovanda na mutu asali eloko te nga moko kaka na bandi attitude nga moko kaka na bandi kolukela bango baproblème nga moko na bandi otonga donc eza lokola esprit moko ezotinda yo obebana na bato mais oza na besoin bato tozovivre na mokili ya bato yaya atanga oyo nakenda na bandaka bato te nayebi opesa bato ba bonjour napesaka bato bonjour so namonani na mutu nayebi na bi bonjour bato bayebanaka na baparent na nga bonjour naza na problème na mutu te na motema na nga boye na motema na mutu te naza na likambo moko na motema na ngai oyo ezobloke vi na ngai te non nayekoli yango bandeko na nga baconseil nyonso nga nayaka napesaka eloko na maîtrise te nakokoya koloba te eloko nga na maîtrise te nakoya kolobela bino na video te video nyonso nasalaka ifo na maîtrise eloko wana donc sujet oyo nazoloba ifo na comprendre yango na analyse yango corps âme esprit na ngai elobi 8 na olobela sujet mpo nasala sujet na ngai nakomaka basujet te ezala kaka na tie sujet nazwi titre na mutu na ngai sujet boye naye liboso ya caméra par la grâce de Dieu saint esprit aidaka ngai nazoloba ondire mutu aplanifiaki eloko azoloba me naplanifiaki te eza baexpérience ya vie na ngai eza baexpérience ya bato navanda na bango bato natala biloko namonaka biloko natalaka na analyse na comprendre sujet na ye nalobeli bino bandeko na ngai eza malamu te kovandaka kobebanaka na bato nyonso eza mabe oza mutu oza na mokili ya nzambe ozalaka na besoin bato ata oza ami na bato nyonso te mais quand même soki okomeli mutu wana bonjour mutu wana kozongiselo bonjour so olobeli mutu wana ndenge nini ozali mutu wana kobude yo te eza très important tozovanda na mokili ekomi ya kobeba ezali important analyse vino bando bandaki janvier ti mokola lelo mituna yo moko combien de personnes obebani na bango so baleki même 2 personnes bakomi 3 bakomi 4 yaya analyse vino yo bongisa elobeli na yo bongisa attitude na yo bongisa caractère na yo oza victime te sala effort au changer soki ozokoka yo moko te kota prière soki ozokoka te luka mosala nzambe loba nga nde naza boye nakoka kovanda na bato te nayebi te ezalaka nini na ngai parce peut-être eza esprit moko boye animaka yo obebana na bato yo mutu nini okozanga bato na mokili
yo mutu nini obebanaka kaka na bato mais so obebani déjà na 5 personnes wana ta mutu mosusu alinga pusa na pembeni no mutu wana mosusu atuni mnenge ye te ye azalaka boye azalaka omoni ozomona te ozomisunga te ndeko na nga mwasi ndeko na nga ya mobali kombo na nga Rachel Ngwa ministre de la vérité na présentaka émission na bino Totonga Congo émission basée sur changement de mentalité conseil nyonso nazopesa ezali kaka mpona changer mentalité caractère et comportement tokutana à la prochaine bye bye.